Voilà, il est là, honorable Mike Moukebaye, Azokote Labiso, honorable Mike Moukebaye, a outi ko séjourné na Maniema, mingi penza na Kindu, toko solo la yango, 3 parties na émission yo. Qu'est-ce qui s'est passé na enrôlement ya mona mboka Salo Stade là na Kindu? On va en parler. Ça s'est dit à Kinshasa. Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Joseph Kabila, les solo ndete bando betama. Il y a solo to à Lokuta, tozana Mike Moukebaye na kati ya plateau, démolition de constructions anarchiques. Il est député provincial, on va en parler avec lui et puis tout aussi dans les contrats chinois. Mike Moukebaye Koso, bon retour à Kinshasa, pe boye madame. Madame, moi il y a la tissu, ça dit pour le quoi, et kasi. Oh, il y a un coup que l'on joue, après il y a un bichilix. Ah, Moukebaye, non, que l'on joue à ma case. Parenthèse, voilà. Mike Moukebaye Koso, bon retour. Kolo a combattu là, bananae, Kolo a combattu à Congo, Sokoto Tiaka, Elika a fait du Congo Bunga Kala. Congo Muteso Mataboy. Et Mate Kenda, et Tieso Mata. Congo Makameso Kenekitoko. Oui. Au moins, Bidjan n'est pas allé, on est allé mouquer. Bidjan est gros comme 30 milliards. N'a bisu. Et à mouquer. Oh, Barobeta Tolo n'a mouquer. So biso to tibo konti. Tango to beaucoup to mati tango ko le kana ya liboso. Yami bale. Et o mata pona bango. Tuna ba kongoma so basiba yoka na sani na bango to na la libenga na bango ba yoki budget mati. Et o mata pona moyibi na bango. Mukonzi ya kanyaka. Mukokanga na person dakisa. Oui, engumba kisasa. Pour kaka budget babaka ya gouvernement central mata. Et bon ba gouvernement ya ba province. Engumba kisasa budget mataka. Engumba kisasa tambongo ya lebela. Mbongo ya bawe ba futaka. Ya ba taxi bis ya ba futa mikonyonso. Tunela nga ngobila na mboko to basaka na ngoni. Na 2021 mbongo ya senga kota 20 milliards de francs congolais. Le gars 10 millions de dollars. Na suka mobo kote be 150 000 dollars. Le gars la kota 800 000 francs mokolo. Soko sangisi ba wewa ba taxi bis. Taxi à foutre à 500 francs. Taxi bis dans mon colo 1000 francs. Bis 2000 francs. Nami tuko ya micro et tambo la kanaba banga bakuna. Oya makomi sato. Baputo gizi. Il foutre à 500 francs. Naba wewa ba so 400 000 wewa na kisasa. Nyoso wane kota mokomo 800 000 francs congolais. Nyoso wana. Kelo tune na ngango bila. Na mbokoso. Tokozongela yango tanto comme na sujet à démolition à construction anarchique na ville à Kinshasa. Moi qui Moukebaye oui, mais que nous, ensemble pour la République, moi, beaucoup de Batuntoki, Tiba, Boyko homologué stade, Yakiba Samali, Bana stade de Martin, pour Bamache Beta Maka, na stade d'Abino, Yamazeme na Kamalondo. Ndeko, Moukebaye, madame. Hein? Nazoro Banabana, Veya, Nabana, DSMP, Bana, naissance, Bana, le pop. Tozala, Bato Bate. Pour Sikaya Masano, stade, est homologué. Ba pesa ka ba condition matini il y a une infirmerie là-bas et siga osoko mobeti ndembo azui pasi ba ko zongo sena bomo liboso te ba kumba na l'hôpital yali na tuna mati tribune de presse yali et siga oyo yo mo pasi soko ye ozui portable na yo otie wifi e yali mbongo babimisa balia wana zaka tumbi ngai na kenda osa mwa masano na nini na salle de sport mati masini ya gulu masini depuis d'habitude so banda osa ma de kufa nyonso ngai kenda na poso na yenga j'ai fait un peu de fitness là-bas masini kufa nyonso hein ba pesa bino babi voici les conditions banda pona mati ba homologué yango elo musuba senga yo babenga ka ba tourniquet pour kota biloko ebaluka boye etanga ba to ba kota na stade ya Mazembe tourniquet yali awa tourniquet yali esika ya nzongo ike na nzongo inene ya mati yo gocha solo kuna katumbi bozoba bokona bina moyibi ya na monto ama kasi soba balobi na pasa ba bona kikiteke kikumba na délégation d'inspecteur est-ce que les conditions ont été remplies pour ni toto ko tisango politique oh na ko tangelo biloko na tangi ya ba landa biso o ba mamba musuba bete ba kuma ba yende boy. Où sont les tourniquets?
po balingi te stade yeba bato bakokota boye boya ko bato on a vendu non moto so akoti stade yango moko etangi 1 2 tourniquet oyo eloko ebaka soko okota stade otindiki boye baluki moto ati yango wana aotomona en Algérie biloko nyonso wana eyali awa bokosalisa ya francophonie bapanzisango bakoma eloko ekoboma mboko mba mosu mpe bato bakoyeba te bino bapanzisa mopanzisamo ata so bapesi ye mwa kama ya dola oyo bakoba na ye batie na mono yango alobi j'ai la francophonie bapanzisango bakomi 57% ya réalisation des travaux kaka lobi nango lisusu bato aoyo fabi grand retard dans les travaux wana lisusu katumbi teyebisaka félix kende osalisa j'ai la francophonie osangi mbongo kaisalisa yango sikoyo baso nyongo mpo osalisa yango bakolalisa bato bakoya mpona masano epabe bakolinga balalisa bango na campus tata masano yali na stade de matri bato balalaka na campus bakitaka oyo efa kondima yango ntango bakoboya yango katumbi bokonzi oyo ezanga mayele oyo ya moyibi ekoboma mboka bokomemisa katumbi ngambo alors ce qui fait club d'Aring le popo babo betana nani etali bango ngai na yawa mpona koba makambo wana te etali bango ngai yaba makambo mboka so baboyi etali bango ngai nalanda mpe makambo ndembo ya mingi te politike esala nga mpasi na motema mingi so na bakisi ya ndembo na oyo akufa elenge Mike Mukeba ikosa alors toke la politique alors fallait to funga la noana parce que ils ont le maloba mingi na Kinshasa comme au PC éclairage selon bino c'est bien alors Mike Mukeba outi Kindu Maniema to agi na Kinshasa to moni ba image nene le cas qui pour Salomon Stade là à s'enrouler eloko liboso ndeko na tema bolongo na se na pesi nzambe ya ngolu na pesi ye matondo mingi mba musumbe lelo tokosoano awa wate mba mususu mbele okite Samuel Skadela babumi ye mba musumbe okite Laurent Onyemba na mayele na ye wana ngo pona Congo o to wana ngo na posa ngo na sa pour public mbele okite babumi ye bakana eko boma biso na pesi pe nzambe ya ngolu matondo na o ya biso akufi o babengaka ye na Kindu Nyoka Longo na pesi nzambe matondo lokwa ya lobi na pasi na mawato pesa ye longonya pesa matondo na pesi matondo na ba oba zokaki pota tukumitano na sambo 57 BC ndeko tokendaki pona enrôlement ya Samuel Skadela na Kindu tobimi tokei tobandi kotambola tolongwe na bingomba na biso na ndako ya lingomba na biso ya siège ensemble totamboli te nzela ya kimolai potoke na basoko ya hilo kwa libanda ya Kindu yali zinga ya mai ya fleuve ya hilo kwa mboka c'est quasiment un village dans la ville de Kindu tokei tokomi topusani toleki nini oyo namoni ndako ya parti politique ya nani ya Mozito oya ko batone bafundi biso kuna biso tobuki ndako biso tokobuka ndako ya Mozito akoma moto ya Félix Tshisekedi akoluka biso makambani moto na ye na Kindu afundi biso bakobeta biso mabanga toaki na ngonga kotobuka ndako na ye naleka kwa liboso toazo akisa ndako na ye eza mobimba bamemaki bakiti ndako ngoyaka na kiti ndako ya parti politique nouvelle ata molangi mo babuki te aucune vitre cassée ndako za pembe so bato basimbiango yo moto basimbiango soko akoluka mosane pa Félix Tshisekedi akoluka mosala kuna akomaka batribune akoma lisusu te les données qu'il avait comme premier ministre akomi lokola nganga akoma lisusu te sika akoma lisusu tribune nani il a épuisé son potentiel akende pa Félix Tshisekedi kuna atika biso na kini toleki ndako na ye mpe baparti politique nyonso yali na Centreville yaye kuna eza na mboka toleki ndako na ye tomona bilenge babimi liboso ya biso mabanga ndeko mabanga ya kosakana te bato mosusu epa na biso bakimi napesa Salomon Skadela Longonya na banza ya lotkola te aza ne moto abombo ya malamu wana makoki na ye mbongo na ye etumba ya politike akobanga te bato babine kota mutuka tozongisa bina kozonga te tokenda na okenda enrôlement na mboka yanga na okenda te na su awana tanga ozokenda enrôlement mabanga moko na biso aye kobenga purushi bati biso purushi misato to mine purushi ebeti masasi ko tofungwe nzela ntango tokenda mabanga ngambo biso bayete bato yango baolemba nzoka bakani biso mpo yali eloko esami na gouverneur oyo ya IDPS oyo babengi nakoyebi biso makambo ya IDPS akosala Manyema okoyeba pwani Manyema eza ya kokufa nakoyoka oyo ya bango
ye makambo ya mayela ye bateka kokundula makambo zanga tina na sanzete soko la mboka yeso mona yeso baba makambo bila ide peso we na France 24 oka kuna ba yambia Eric Ngundu porte pa ya fetch ye be na sanzete pona kuswali sabatu mayele ya mboka zakate na kusongela yawo kwa koluka ngai toke nzoka bango bazo kata kati po elamba ne lengala mina gouverneur na bango Mangala Idrissa toke tokomi na été olisikaka o esikaki te enrôlé nani Salomon Escadela asanrôlé na été olwa comme na mambole ndeko Salomon akoti na liboka bato na kati mabange bandi na tayi onyembanga bi onyemba to lungu aboni kindu to tiki musika kufa bato ta na kepa moninga bengaki mpulushi na tuni ngabe ko benga mokonja mpulushi kindu te abakisapso mpulushi atokufa ndo benga mokonja mpulushi po mo ate bakana kibiso ya kili kopa mokonja mpulushi ko yamba te pa kangi chomo na kepa ba mpulushi to kila bango ndeko to komima aboni o masase si biso ngabi to kufia mpulushi mi bale bazoki moko wala liso parce que yena ça mabanga bandie ko ya oko be pa ko utate wana mabanga ya omoni oyo ba brique ba tongelaka ba tempelo ya ba katoliko ya brique rouge ya ngonde kunde zali na basoko musoko tuyo moko na motonde ko na yebte soko ko lamuka sika samo c'était escadela sidisi enrôlement abimi alakisi kalatina yango awa nde kufa na biso pa ebandi yango tango moni abimi awa boy bango ba moni alakisi kalati ba bimi bilenge mabanga Samuel Escadela esika zali wana alakisi na nzambo so kete azongi na kati na ba oyo so alaki na ye wana pembeni batongi na kati epa ilora onyemba ke ngana yebite ngai mo epa na yabi na ye mbango na kota na bango na kati ndeko nkolo abater oyo big wana oyo so zonga na motombelanga na zongi ate ko ba pe moi boxe mokia ka moi bena tebo ebeta o ndeko mo so azunga na luboka bi ko tia moto makasi to kufa toke Laurent Onyemba akenza mosusu omona kidaya ko bima sapato poto mbati alata ki pantalon ye pasuka nyoso bango batikali bakoti na kati ngai na kei moto wenga pembeni tabi misanga wana atiki kai na tikali ngamo nako mitu na mboko na kokota api na bina bomba na tana ndako bato okolo na ndako bato nde bango nde bako kana bino baye pesa ko kalinga malamu na kati kuna beko kota kamboka kubimaka na yokuta na moya moko moto tena ma na Swahili ayi sanga na me mayona bimiswawa ponda ata sumisa pembe ba ebite to akibiso so sumisa pembe mo bato ati pembe ko maginga mbwa bakubumoka pona pembe mwana wana tenga na moto na ye moko na kubanga pena bi oyo akokumba ngapi ndabi misinga ite na komi na ndako epa ya Salomon na bi bande ko bakufite moto mabelikolo esika batikali awa nde penza liwa bilenge wana oyo ebani te bali bilenge ya ite pese basangani na bamai bayaw bando buka maninisa fenêtre ko buka bazi cocktail molotov na kati bazi nzete batie moto baboki na kati babi lo luka sans to tumba bango soko gozo ngisabilili wana la kisayo elenge oyo asali te bato babika ali wana so bokozo tale elenge wana azali pembe ali sima Salomon ali mwana libota na bango atambola kala ye elenge moko makasi Salomon ebi na eko batela ngai te mabanga ezokota awa batela bato mosusu ngana ya kola na se batela bato mosusu bayokani babi tokokufa tobima libanda oyo kwemba tumba biso mamu toko nokufa libanda ne tumba to amibali Salomon abi tobima nde elenge wana azunzeka moto wakotseka bambi yango moto ya akotseka yango na kati bafungoli ekuke pot bapimi kasi lobiko ya monene na bango yoko uta bitango bakobima paroisse catholique yali pembeni sango ayoki tekuna bayeba boma bato sango apimi ndeko bima ya sango kopekisa bilenge wana sango azoki nde tango kopekisa bilenge wana na tango bango ba Salomon babimi na baninga basoyo nde Salomon bamemi ye mbando na paroisse baningo batikaki na shabala nda Salomon bango moni na kangi na bango bilili awa mabanga ta mabanga nyonso kwa na moto pona ko boma moto ozoko mona mabanga ya kosaka te na moto
po balanda Salomon na paroisse ndeko nyo kalongo nde babenga kaya na kindu akufi soko mama moko azasi na Salomon na pesi yo témoignage ko pele mama wana abombani pembeni azoka nde bato sila na ye moto pe mekomo ke ba kata ye pe mawana baye ko beta tangwa awa te gouverneur na bango moto yebimisa samo gouverneur ya ko kuta samo eskadere na kati ya paroisse pour la pomme na tayi gouverneur makantima B ayaki po na bikisa bato te aye na mituka mibale ya Fortuné abi samo kota mutuka to ke samo abi okokotsa nga mutuka na kenanga mona tika bato bantu bakufa oyo kasi to sana bitoke no makolo balongo basoko wana makona samo te na ndako samo mais bandi otambola samo samo ta pembeni gouverneur atikasi matikasi monsona bana na bato wana mai wana nde toyeko koma samo eko koma tovandi tokomoyo ka moto akufi bato bazoki lobi nango toyeko tambola na ye akei l'hôpitalo toke kotala bandeko banso oyo bazokaki bakota moko ayaki kati ya bomoi na akufa ntango tolongwa naoki te azongi mwa malamu nkolo abatela nde tokende totamboye balopitalo nyonso tokomi tokuti mpe bato apasi ebele abi nakofuta kaka mpona baoyo biso te nafuteli bato banso oyo bakangami awa bamama baye kobota bana nafuteli kisi napesi bato banso nde baye kosenga na hôpital militaire de garnison de Kindu babi te toyali na mposa mpe ya maternité abi likambo te okomona na bilili esika moko bapesi ye enveloppe ya kaki basengi nde asala bango maternité abi na kosala nakoyebisa mokonzi Katumbi elongo tokoyeba nde tokosala yango baoyo omoni bandeko na kosala bango baoyo babimi l'hôpitalo mokolo ya yambo lundi oyo babimaki l'hôpitalo na ndako epai ya Salomon nde omoi tosola na bango bakobeta lisolo moto na moto epai adwaki libanga na ye eyalaki te bakani bato po baboma nkolo nde ali makasi mpe tokozonga nsima te netuba yoki ngai Kindu eza ya kokufa moto wana Augustin kaka kopapelaka tala ndeko yoyebi ti ya nini manyema ya kokufa so soka Augustin kaboya koma makambo ya malonga na monoko ne mpona mboka so te kotwaba bato oyo azotanga bakomona bango Salomon Eskadela bachade baya molongo na ye lui laquelle niveau maintenant sur le bic si on a bisa de manière ma okufa zela na bisa yo tu n'as question tu fais allusion à quoi gouverneur intérimaire 2 ans yo Kabuya yako no ba comment un gouverneur peut être intérimaire 2 ans kwa bomi manyema 2 ans intérimaire il dit ça manga basaki mapono Isha Bongo betiye 18 voix kuna bali na 22 sièges azu 3 voix ba boyi mapono moi ok boyango Seigneur bi boye mama to sasa mapomusumu et comme on peut ba boyango ouais ba sasa mapo 2 ans gouverneur intérimaire na bokonja de pesi na ko biso point ni ba bombi intérimaire wa assemblée provinciale ya Manyema ekufa bato yi de pesi batindi 5 députés a batia bureau d'âge ba batikali majorité ba bureau d'âge était ba ke ba fundi et pas ba sous ba kati bureau d'âge na bino ya lokuta majorité boyango vice-premier ministre bango ya IDPS kwa mboke koma ya bango batikela bango yango oka te babaka tata tika boulanger mwana nzwaka lipa po biso taba kongoma te lipa ka ya bango vice-premier ministre alobi aboyi majorité yango wana koko kama ifimbo abetaki ba mama a masoko na sama bila moko akufaka na ete soko yebi oyeba mama na baba nani basa basoda moko jama ma bino basa basoda wa pokuna fade sa mekate mai ya ko beta ye bino basa basoda wa boko lataka basipa mikuse na patalo kangi nzoto tia ngo na se beta ngo fimbo tokande basabusi basoda biso sika watako tokei poso eleki na Manyema tokendaki pe ponza moko na ministre des droits humains le ministre des droits humains va à Salamabila il ne fait que 30 minutes ayoki bato ya société civile azoga lobi na Salamabila basaki bato babete ba mamate na banza yepa lekaki na libulu wa wolo wana alobi ngoko to mona kwa na salamite kasi andimi que y a pas l'autorité de l'État. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Oyoki kaka motomoko bugumese oya kuna yemo ka sobanga soko ya biso solo ba mai mai ba kotika osale mabe. Ajongi na lokuta bato de Manyema ba ya kosika. Pona nini? Trafic d'or. Ba koti kotingula 15 kilos chaque jour, 20 kg ba teki ba kaboni. Manyema eko kufa.
wana soko tuni yango nani oyo Augustin akoyebisa fait ça bato Maniema. Au Maniema, à Kindu, un sac de ciment coûte $50. Demande à ce type-là si c'est comment les gens vivent là-bas, qu'on ne va pas Zangatina, Augustin Lagaffe. Hein? Limba, carburant, 4700 francs le litre. Maniema, province enclavée totalement. Demande à Augustin de venir sur ton plateau ici, d'écrire les idées. Ma création de personnes au point au bon à Maniema, Gokoka. Province complètement enclavée, Maniema, il n'a pas ça, il peut bien mater à côté. Moi, ton moi, à ce moment, tu recommandes Maniema passe. Moto soit ce mot, tu comprends comment Maniema, et si la pénétration m'a dans la Kisasa, tiens, à Gago, comme on a écouté mon tour à bon. Okoka? Nzele route qui s'engage et quitter comme dans Ubuntu, pourquoi tu balles comme Maniema, et Koufa. Wana ya bien bon débat, tu Maniema, Basson, comment? Pas c'est le gars qui a mon salaté. Le global va pamba, il y a Mibumita, il y a Zoba, il y a Merci, Mike Moukebaï. Enfin, Salomon Stadela a eu sa carte d'électeur. Yango wana na bilili ndeko Voilà, merci Mike. Atwa ki yango Nkolo abatelaki. Oui. Azui carte d'électeur. C'est comme éligible. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut voir quelques minutes Salomon Stadela a eu carte d'électeur? Yango wana. Lobby l'autre mokwami tano mokwami sato bakutanaki ye na Shadari ngapela Shadari tomwanaki toyebi banjembo Maniema wana tobini mwa moke po seleki mokolo ya misato bakutanaki ye na Shadari akobomba te ye na Shadari na matata basolo kasho basolaki na ko bango ate. Merci. La vaste. Non, Zonga Serge Makoso, Zongelanga Yawa, je vais demander cette image. Alors, commentez que ça le belé na image. Alors, Serge Makoso, c'est pour moi tout un reportage. Tolanda rencontre ya Augustin Matata Pono Mapom, Salomon Stadela na l'homme des coups sur coups, Ramazani Shadari na Kindu Maniema. À un moment donné. Ils avaient rehaussé de leur présence le Forum pour l'unité, la cohésion et le développement des filles et fils du Maniema, tenu les 14 et les 15 février 2023 à Kindu, Andine fils de cette province. Il s'agit d'Augustin Matata Pogno, d'Emmanuel Ramazani Shadari et de Salomon Kalondaï. Ces forums ayant effectivement produit ses fruits en début de soirée de ce mercredi 22 février 2023, ils se sont tous trois rencontrés en la résidence d'Emmanuel Ramazani Shadari en toute convivialité. Pour la petite histoire, tout a commencé ce jour chez l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno. Après près de 2 heures d'entretien à huis clos, le président de la République. Rien n'a filtré de cette tripartite malgré toutes nos tentatives de leur tirer le verre du nez. Vous avez déjà vu les impressions? Sûrement que les heures, les jours ou les semaines qui arrivent nous réservent une information capitale découlant de cette rencontre. Comme qui dirait, attendons la fumée blanche. Voilà. Alors, Mike Mkeba. Comment on dit l'autre dit qu'il est été. Oh, il y a un autre moniteur. Oui, moniteur, c'est mon lili, pembeni, l'autre dit qu'il n'a Maniema na Kindu yakate. Bon, Maï yakate. Chombo oyo connexion boye. Chombo. 5 ans, il y a Augustin Kabouya. Merci. Wana lobelakate. Merci, Mike Mkeba. Alors, Matata, Salomon, Shadari. C'est clair. Vous avez un peu Et là, on dit pas bombeli. Au moins, il va y avoir et l'obami que ils ont le sangana pona kobengana bokonzi ya kanyaka. on dit bien aussi quoi on dit bon on a ça yanga na yango. on dit aussi quoi que raïs a retiré Moïse Katumbi poids
yango soko atie Yango ezolo. yango soko atie biso poa ngambo nini pasi na oni yo gogo yango pasi soko yali tosali yango na moi mpona bolama ya Congo ntango bango bakendaka kozwa poa ya raisi na butu bayebisaka yo coalition bango bakendaka kozwa yango na butu coalition et là on pourrait le pas quitter 3 heures du temps donc et bien les lobby que bakosala libala na butu libala bondoke okanga bango na kingo bakoma kolela te toye kobi moto moko azongani na moto ali te yakanyaka ekomi ngambo tozongani te